Sentiment diki komema batu na poto, sentiment diki kosombela batu mituka, sentiment diki ekopesa batu vie. Nani ayeli biso yango tokosala analyse sur yango et tokobeta pe masolo ya ndeko na biso blanc na mosaka oyo tokomona ko changer maloba de temps en temps soko aleki koto a changer maloba aleki koto a changer maloba tokoyeba te blanc na mosaka alingi asala mosala to alingi kaka koma na ye parolier alekelaka biso na bémission koloba or o biso toyingaka eza nde musala eleka maloba na ebele noki maloba eleka musala na ebele. Voilà, bienvenue sur notre chaîne La Grande Découverte TV. La famille, s'il vous plaît, vous likez, vous partagez. Non, bah s'abonner, vous s'abonner na chaîne à La Grande Découverte TV. Lelo, la famille toko sala juste analyse sur bande qu'on a biso ya mibali. Ah oui, bande qu'on a biso ya mibali. Ba musicien na biso. Surtout toko beta li solo sur bango toko banda bongo na Petit Fally chaîne o aza courageux. En tout cas, Petit Fally ko la biso courage na ye. Na mboka na biso Congo toza na ba talentier ebele. Toza na ba talent ebele ya ba sorte nyonso en fait. Petit Fally ngana bino to ebi histoire très bien de Bwende à Paris. Oh bande ko na biso ba jeune ebele baza na Kinshasa basala tout ba kende Paris na ba voix normale. Na ba ndenge mosusu ya ba prière na ba ndenge mosusu même ya ba kisi bazwa te. Petit Fally, la vie appartient au courageux. Petit Fally a nio kwa mi boy bande konanga. Petit Fally a lala na babar. Petit Fally a singa batu ba mbongo. Petit Fally a zanga eloko ya kolia na vie na ye. Mais malgré ça bandeko, ye wana atelema courage na ye. Aloba te nga na olongwa Bwende. Na oke Kinshasa na kekuta na Fally azala déterminé. Détermination na ye lelo ye yo bomoni akepo akomo kende Paris akeya zongi. E komeli eka lokwa simandako. Visa 5 evandi na poche. Nyonso wana courage na ye. Oyo kaka la vie appartient au courage et grâce à Nzambe et grâce à Fally basungi mwa mbale wana lelo courage na ye botala lelo esika akomi asali biso pe nzembo boy batu bakoyoka batu pe bakosepela na kilelo oyo ako féliciter Petit Fally te c'est ko za motema mabe bande konanga s'il vous plaît. Oyo akosepela na Petit Fally te oyo akobetela Petit Fally maboko te veut dire que oza motema mabe. Courage ya mwana wana normalement ba jeune ebele faut batelema. Apparemment pe aider pe ba jeune ebele. Pour lelo akomi na orchestre a recruter pe moi quelques jeunes na moi jeune fille ba jeune garçon oyo yé pas komi ko encadrer. Akomi pe moi leader na ndenge na ye. Lelo grâce à détermination oyo azalaki nango oyo atiaki pe na mutu na nga lelo nga funa swavi nga funa sala boy na koyiba te abina koyiba te bibebi si biso matie 7 nga bakopesa yo eloko Petit Fally asala yango wana bibebi si biso na motoki na yo nde okozwa Petit Fally aluka na motoki na ye biso nyonso tomona aleka na ba chaîne ebele asala bémission avant ça l'émission moi epakola moi $10 moi 5000 na minute cho akomi moi $20 moi $30 avant ça l'émission tout ça petite copine na ye azanga ya kolia te mwana na ye azanga ya komela te moko azanga ya kolata te po ani courage na ye la vie appartient au courage la famille lelo aza Petit Fally aza exemple à suivre ya bato ebele bandeko nanga aza jeune moko a la kisi ba jeune ebele nzela soko tali na mboka na biso na ville na biso ya Kinshasa toza na combien de jeunes o ba mi pesa na kimoyibi ba mi pesa na kuluna ba mi pesa na bakoma na bango ba shege
mais azala déterminé na vie fonga na luka. Non seulement pour ma mère, non seulement pour na bandeko na nga, mais pour na luka pour na vie na ngai. Lelo ye wana nzele fungwami akomi papa. Et mwana oya boti ayebi na mutu ya Petit Fally ayebi ke funa liesa mwana wana. Funa tangise classe magenga moko na tanga te. Ota la détermination ya ndeko na biso ya mobali. Vraiment bravo Petit Fally. Et lelo ndenge tokoloba boye Petit Fally asayedi biso nzembo. Asala nzembo mo boye pe ezalaka kitoko boye nzembo bangala. Ezalaka kitoko boye. So bokoti na chaîne na ye bomona ngo. Et à part wana ye kosalela biso nzembo ya diki diki. Ah non, nzembo wana namoni ba challenge komo kende zongi pour dire que asali eloko mo ya bien. Et puis toyoki alobi anosala je moko na copine na ye Priska nde inspiration yaki wana. Biso nyonso toyebi diki diki so basali o diki diki esekisaka. Lobaki aloba on a contexte pe mosusu. Ah oui. Diki diki sa elo mombo atozali na kando yo kaka bacheo yango boye seki mwa mkie. Aye kobetela biso lisolo. Sentiment ya diki diki wana. Nayebi ka lobi yango pe na bandenge po ba musicien ba mema biso na bandenge mo boye. Akoya na parole mo boye. To nini mo boye beti yango ka lokwa nini kika ndenge kenda wana ngana bino to yebi. Diki diki alobeli eza ba sentiment ebele. Sentiment diki diki eza mambo ebele. Mais sentiment diki diki emema basi ebele na poto. Sentiment diki diki esombela basi mituka. Oui, akosi te. Akosi te. Okoza na mobile mo boye sentiment na yo na ye ekotani. Mobile ana bambongo na ye. Akabelo. Aselo nyonso lingi oza nango posa. Ah oui, mais to yamba ye a expliqué biso. Sentiment diki diki a expliqué biso nzimbo na ye wana ebande na onti suka so ilaki sinini ça biso bien. S'il vous plaît, likez, partagez. Sentiment diki diki mema basi ebele na bapoto. Et mema basi na ba Dubai esombela basi mituka ba mapango. Ah oui. Ah oui, nzembo wana même Fally Ipupa atali mwana. Fally Ipupa ndimi la vie à partir courageux. Petit wana za courageux au saranate. Ba jeune ebele bolinga bolanda exemple Petit Fally. Lelo azosunga mama na ye, lelo azosunga chéri na ye na mwana na ye. Ah oui. Lelo pe akomi na mo orchestre ba jeune wana pe baza pembeni na ye. Azosombela bon moi lipa, azosombela bon pe moi transport. Malgré bon ndenge bandaka nga na bino toyebi. Mais koyebisa nga te soki baye basala so émission moi $20, $30 azongo nyonso atie na poche na ndimi te. So okabela pe baninga bozo mwa $10 ope bokabola. Ba jeune wana pe ole bakende bakuluna bakesala makambo mosusu. Kaka wana bazoliela, bazobikela elobi bakoma ba grand. Ba Fally alobi bangwana, ba frère alobi ba héritier alobi bangwana. Vraiment bravo Petit Fally, continuez, travaille toujours. Et namoni déjà ba image azokota studio et ba enregistrer nzembo et tout. En tout cas bravo toko zelango maboko polele. Bravo encore Petit Fally, boende zalaka. Courage na yo ekemema musika. Courage na yo ekomema musika malgré to balobaka monde ya musique esengaka kisi et tout mais toza baloko akanza tona ba Jean Goubal kotala bango boye. Je ne pense pas que ba kota ba monde ba kisi eza pe na bato mosusu eza ka likamba ora. Nyonso eza pe ka kisi te. Ah oui. Donc bravo Petit Fally, bravo. Et blana mosaka moninga Petit Fally ye wana. Malobeza muke musale zebele. Petit Fally ye wana malobeza muke na monoko bandeko na nga me musale zebele. So toke côté ya blana malobebele musala muke to comprendre blana te. Toko comprendre blana mosaka te. Mosaka ya kozwa mwana na yo s'il vous plaît. Poto comprendre te. Lelo akoya ayebisi biso boye, lobi akoya ayebisi biso boye, lobi kuna akoya to yeba te o juste blana mosaka
eza nini lelo aye asala émission alobi mabe ya Fally ya Kofi lobi aye alobi malamu ya Kofi lobi kuna aye alobi mabe ya Fally lobi kuna aye alobi malamu ya Fally. Donc apparemment to comprendre te blana j'ai nini omema biso si réellement oza na poso sala carrière na sala yango proprement pona nika koya koloba mabe ya baninga pona nika koya koloba mabe ya mutu oyo azwaki yo acho na orchestre na ye toboyi te. Koffi Olomide aza papa mo mabe bato nyonso baloba Koffi Olomide aza malamu te bato nyonso pena baloba yango bato ebele mais mutu wana ya mabe azangi bolamu te blana bolamu ya Koffi Olomide ata moko eza pa na ote Fally wana lelo moko yaka koya kosala ba piken yo wana obeti lisolo ya bolamu ya Fally wana mema yo osubela même mais mutu osubela boyoka ata soni te en tout cas bandeko boyoka ata soni te mutu osubela ye wana kaka ozoya po oloba ba mensonge sérieux mensonge wana ozolobaka sérieux na mutu na yo soit disant yo mutu mayele ozobebisa carrière ya moninga to ozolinga otombola yango soki omoni okosoutenir ye te vanda na kwe na yo mais eza te olingi osoutenir mutu te oyaka kolobaka bamabe na ye oyaka kolobaka lukuta likolo na ye. En tout cas bandeko bongo eza kitoko te eza kitoko ata mokie te eza kitoko te blana luka mpe ochange so oza na baconseiller en tout cas baconseiller ya blana mosaka boconseiller ye aluka sala travail non ki aya otiela biso makelela tout moment. Oui bahistoire akala azobetela biso bajuna mombafu bahistoire ya bato akala c'est bien bon bravo ozosunga biso surtout ozosunga bana oyo baokola lelo oyo bayebi mpena bahistoire te et puis koyoka blana mosaka amutu akala blana déjà je crois akozala dia na ba 40 akozala dia na ba 40 ans ba 40 quelque po bahistoire ya kobeta wana eza na bajeune ebele ya ba 30 35 eza na bajeune ebele ya ba 30 ba 25 bayebi histoire o blana akobetaka te wana bahistoire bakitambo etu blana yela biso mosala s'il vous plaît yela biso mosala tika koyela biso bamaloba deux fois lelo lobi boy lobi boy lelo baloli boy lobi boy tozo comprendre yo toza wapi tozo comprendre yo to olingi nini soit disant yo Koffi ando pesa ko bamongo mokie bamususu baozo ba 5000 bamususu baozo ba 2500 bamususu baozo ba $100 et neti biloko abongo tango omoni yango place oza elo ni ezanga bino kosola na patron ke patron nga na d'accord te na mambo sala tala boye msupe patron akoti pe ko changer a vie msupe patron kokoloba non oyo eza msusu toyokana omoni boye po toza bato la famille mutu akoka na vie aza te tozala toujours na berrière et na ba patron orchestre pe ezaka passe po déjà tant tobelela kawa toloba na bino quartier la te kufa po toyebi tomonaka sinzi aboma quartier la te tomonaka bino mo boza na kati eza passe bomona alors tango yoka bongo ebla na mosaka akenda quartier la te pona yokisa papa na ye motema pasi bandeko blana mosaka kota quartier la te po yokisa Blanchard mosaka motema pasi vike Blanchard na Koffi banda kala bayoka na te koma mambo ba prison ngana bino toyebi e blana amona kiso ake kota pa Koffi en tout cas papa na ye akoyoka motema pasi e tala lelo résultat toza wapi yo wana susoke kuna pa Koffi olongwe. En tout cas sunga biso blana musaka sunga biso makasi
toza na besoin mosala, toza na besoin ba des fois de maloba des fois te, toza na besoin double discours te. Sunga biso bla na mosaka toza na posa double discours te, s'il te plaît. Leki no petit fali yo wana zo travailler mosala ezoleka maloba na ebele. Yo pourquoi ozoyela biso ka maloba ebele. Oh kolobi belobi munoko elobaka mingi esumukaka mpe mingi. Bandeko na kosi fe na kosi bochelinga na commentaire. Et voilà. Donc blana s'il te plaît yela biso mosala. Yela biso mosala toza na besoin ba double discours te. Et ça la biso bien et ça la yo pe bien. Et voilà bandeko to consommer diki ya petit fali que ça la biso bien jeune a koluka mbongo, jeune a koluka za courage, ba jeune oyo pe o bo pesa vie na bino na ko se distraire na kikulu na bisenga na kimoyibi. En tout cas botala ndeko na bino petit fali wana afongoleli bino nzela bolanda. Oluka misala, oluka soko ozana métier musique te luke loko mosusu. Sala eloko mosusu ekosunga yo et voilà. Bisous, bye. À la prochaine.